Merci. Boye voilà mouna katia masolo ya kati émission na bino na mingi parce qu'on a tozali na invité moko spécial ya momoni me cadre ya émission échanger parce que il faut tolobela masolo ya mboka tolobela apport nini église eza yango concernant évolution et développement ya mboka. Est-ce que l'église akoti na kati ya buyeke oza koleka na kati ya bayi politique to église azali na devoir na ye ya koremettre to kozongisa église kozongisa oyo ependi bakambi ya mboka na nzela selon baprophétie selon ndenge nini mikolo ya libanda mpona lelo tokopesa bino devoir ya kodécouvrir invité ya sika invité bazali par lui-même oyo nini bayebie bokoyeba yeba oyo bayebi ete bakodécouvrir l'émission ya lelo parce que cette émission nous avons avec des compatriotes des journalistes baza na biso elongo mwana mboka Getina Samba azali ya Africa Libre chaîne na ye YouTube okende kosabone na kati kuna tuna mwana mboka Trésor Mashukrani azali mpe moko na biso bajournaliste boyebi ye mona epe na kati ya émission oyo kasi mpona lelo tozali na émission spéciale mpona yango tokokende koprésente bino moko ya bainvité na biso na invité spécial concernant les enjeux oza talama na République démocratique du Congo boyebi ke tuti kosigne baaccord na oyo tobengi Angola to Doha bato mosusu bani ke tosigne accord wana na États-Unis mpona toteka baminere na biso bato mosusu balobi ke ete mboka na biso na yikiyeki ezali nde bapaster nde bazali na kati na yango bango nde baza kotia yikiyeki kasi yikiyeki wana tokoyeba est-ce que la solution yango. Pour cela nous vous demandons de liker, d'abonner massivement dans nos chaînes, mais surtout pour votre position à Central TV na ville ya Kinshasa na Nyota télévision tokopesa bino bote pe lisusu. Pour cela toki est pas invité à biso pour ato présenter Mboka. Bonjour. Bonjour bandeko journaliste na biso oyo toujours contre la mission pour la merci na c'est pour la ok, il y a une bonsoir avec la personne qui a été même dans la vie, on va accompagner son parti ici. Dans le combat pour la naïo, ce qui n'a pas poussé, baye, bakoye baye aux amis comme Monani, aux amis Ndanga, aux amis pasteur, aux amis chef coutumier, n'a pas poussé aux amis. Merci Ndebo, Nazali Moussali Nzambe, Babé, Babiso, Atoba Bibiso. Tobengami na mosala nzambe na 1958 tozalaki babilengami de l'église catholique ya Mbinza omona ngai babenga biso babuze babenga biso pasteur osto apôtre alors omonanga mosungu Kofi Daniel moko ya ba 4 messagers de Mbinza voilà mosala na biso ya mwana tosala bongo wana na bambula wana nde tozwaki message prophétique ya RDC Congo nde tili nango mpe bayangana biso na église catholique. Ils ont mal à moi, mais ils sont là-bas. Nous soumettons à la longue. Voilà. Ok, je t'appelle. Non, tu vois. Quand on a comme il a ouvert au militaire, tellement on a gardé un peu plus, nous comme ici, parce que nous tout le monde n'a pas vu. Merci. Dans le bien, pour ça, tu dis, il y a beaucoup de pastels, tout ça, il y a des surtout dans mon cas, Boyaka, parce que Bachel, il y a une histoire de mission. Oui, la destinée pour la RDC pas les qualités qui l'église. Et c'est Oyo, dans le Canada, qui est Oyo, dans Canada, dans Londres, Oyo a tiré sur la Bible, son nom est représenté, Oyo Pierre Benza, Oyo Pierre Moudiaki, Daniel Moussou, Dina Gabondo, donc voilà, l'histoire de notre pays, de Kala, l'Assemblée de Dieu, Papa Kelani, Papa Kaïdi Nabala, Kamunukoki, Bagaza, Abutame l'église. Baga. Abutame l'église au Lucas. Alors, tout ça, tout ça, nous Banaka. Tout ça, n'a jamais été c'est un peu tout ça. Comment c'est que votre résultat dans la catholique et surtout, ni la moitié de la catholique de Sama, numéro 4.
Merci. Ndeko. Toyaki mana kukoli na Gombe. Ni fubuti na intercontinental kwa Gombe na church kwa Gombe. Barabara kwa Gombe church. Na manière kana. Ngulu za timu moto ibashelewa. Barabara district na Kibinza. Kuna Binza kufanya kando na office na kando. Ndio kwa so des églises. Asuna yuko tamu kuna kwa kamarani na huyu. Ande kulala kwa mtu sana. Ndio kuna siku kuta na Quran Catholique. Quran Catholique ni banyeni parce que si tu besoin de place pour monsieur banyeni. Si tu besoin de citer à soda kala kwa bule makara kanasanga. Kwa hiyo kwa mwenye tuleba mkama. Alors ils acceptent mon boulot ya kusanake bana siku ndio mnalala kwa kanchachi ya mtu. Ile ile kiosteri kwa na kwa siku ngana yuko kwa maradi na kutia siku na mjua ndape na kutia mgulu ni quartier msikoyo na 1963 64 bana siku kwa beta samu mabanga samu wala kila bomba bana siku kwa baloba na éviter mais amodisa ba depuis cette génération avant ce que on est comme la quartier wana sikoyo papa moko azi message moko nzamba yebisa bike ayebisa papa gala asanisa bana cité bodo po nzamba ala kana ko papa wana vekele pe yake visita tout misula ayi papa gala ake papa gala papa gala qui directeur la poste yake visita tout c'est pour wiki mo kaka na cité bodo c'est bien comme ça papa gala sikoyo ambunditi asaki sikora na Coran tout se retrouver quand ce qu'on demande à la Coran, c'est la partie de la Coran, on est tous un message, dirigeant Félix Catholique. Non, il peut aller dans la boutou, non, on a autant qu'il a limité dans le salon, on a dit, la chaise d'homme. Ah non, nous, tout à l'heure, on a dit, à tomber l'extase, là, on a dit, pour guider, pour guider. On a dit, avec ces pierres, il y a un bizarre. Quand on a Albert, Daniel, il a dit, on a dit, le sang, on va s'en on a vu son bon à l'époque. Là on a tout le monde, nous avons la couleur rouge, bleu à la couleur rouge. Oh, il y a ici. Oh, on va dire que Gabi, tu m'as vu là, tu as mon père, tu as au moins qui, au moins il y a qui. Maintenant, au moins la gilet, tu as nous, on pense à ce quoi. Tout le bleu, ça a été. Alors finalement, hier, Adolphe a eu moyen de. Je suis mis ça tous les premiers. Ton dit ma boîte, il a tout. Quand tu es dirigeant pour la non, toi, tu dis, non, tout ça fait là. Ok, tu te dis, mais tu sais, tout le monde a dit tout. Tout le monde a dit, malo la foyer. Pour inaugurer, pour avoir un bien, on doit s'arrêter à vous, vous avez dit, Falo. Vous avez mouvement, mais pas un cas à l'époque. Machine les catholiques, ce qu'on a eu, à part scout, ils allaient qui dit les guerres. C'est quoi une idée? Malo la scout, candidat à l'époque, il y a une fois, béni, ils sont en nègre. Il y a cette cérémonie ici. Ora les bandits, il y a bunda tutikali. C'est quoi je monte pour aller. Tu as vu ça papa gala makambo le déjà papa gala makambo le était à Coran. On peut avoir une bombe qui est la poste interne. Alors surtout ici baloye. Ça fait une montagne. À ce que la vie pas la makambo le fait comme calé là sous terre. Si nous avons un statut, nous avons un chapelet. Nous qui n'est pas dans notre campagne, nous sommes du Togo, où on va appuyer retraite. On a catholique. Je suis en train de trouver les élèves. Toujours des retours, tout la maman et Adolphe. Tous les mamans, on est les papas à la ligne. Tous les révolutionnaires, Tala, ils sont là. Du genre, ceux qui ont le bisou, ceux qui ont tout ça, mais les magasins de la bisou. Maman m'a valoré les ressources. On a vu ça après tout. On doit tout faire. On a dit. Et c'est une chose. Il y a un nombre qui nous a. Il n'est pas la peine de Daniel. Il n'est pas la peine de ma campagne. Il va plutôt que nous le soutenir. Oui, tout le monde. Tout ça, les hommes. C'est de là que tu poses un message pour dire qu'à RDC, quand tu message tu dois voir où tu veux le voir. Tout sortir, donc bouger, il faut y être. Quand ça nous a païen, nous a mis par mon gros, j'ai qui pété. Na kati ya makamza mbona hizo position kwa sababu respect wa Mungu.
aussi à Libana. L'église à Congo, nous avons amour. La mission, nous avons un réveil spirituel, et nous sommes dans le Congo. Et nous avons un Congo, qui est le pas aller pour ce qu'on a les fois. Nous avons un Congo, qui a suscité la salle de Nengue na Nengue. L'église est mon beau talent, vous allez pédéler pour ça, dans l'église, elle est dans le désert. Et dans le cadre de Congo, elle pose la bino, la Nengue, vous avez la poste, et elle va vous inviter dans la salle. Sur le plan politique, le Congo, on dirige aux Abanazan, on dirige au Congo, Banazan. Ça va être ça, on m'a appelé à Congo, on a serre ma télé, en plus, ça va être bizarre, en plus, c'est notre pays, c'est un cadeau. Ah oui, mais ça m'a appelé à Congo, bon, si nous sommes été un peu surtout, la peine de nous ça m'a appelé à autant porter dans le pays, ça va être surtout. Bon, si on a la richesse, on a le sang, Congo est tout le monde, et on a aussi la célébrité à Congo. Bakuuta biki baoyota ngosana Congo bakuuta bayota makambo tamba koya opesa bango ko bino tomba économie na bango yo ba économie de stable alors ça veut dire que bon vivre passe dans le Congo les kakata nous ala bitumba akile kutana mu Congo après cela bon on a bouleversement politique et spirituel au sein ça des chute d'église na chute politique au sein du Congo ce bon makambo que ba promesse de ce Congo et comme il faut que ça. Cela veut dire que vous bétaka le bon à caquer pour qu'il tourne le regard de nous faire Congo. En résumé, voilà le message de Zouaki. Tant que vous avez dit, vous avez dit pas à sans matière pour y ça la deuxième. C'est nous tout le monde surtout. Alors, là on a essayé de résumer. Tant que ce message voilà tout est pas papa gala wa qui était la Coran. Oh yebisé papa, kala makambo. Je te suis, et on te conception la retraite papa gala silika. On a beaucoup de gens. Là, il y a des gens qui ont été Père Mathieu. Père Mathieu a tiré l'église catholique. Donc, il y a des gens qui ont été à cause de cet esprit. Au long, on a été soit Bolingi, Motika, l'église catholique, soit Bolingi, Boulimi. Donc, on est au Bimana. Ça me dit parce que même sa malédiction, l'église catholique excommuniée. On va dire que les gens ne peuvent pas faire ça. Ils sont donc, ça va être ce qu'on voit dans le monde. Qui va noter sur les jeunes, tout ça. Les gens qui sont mobilisés au sein. Ça va être un bisou. Et on a un basoda. Ils sont en moyen face à mon valide. Détention aux gens. La chose aux gens à la police. La télé sur la la chose de bisou. Dieu merci. Pasteur de bisou. Chango couleur, la mémoire de tout le temps la choix. Je vais pas y mettre plutôt, il y a des barrières qui, le chef de soldat, il y a des couleurs pour la mémoire de mon bois. Tant que c'est bon, tout ce qui est dans tout le pas à gagner, on a même chose qui problème. Je vous montre que bon, aucun n'est pas la doyenné. La doyenné, la ville qui chasse la bandane. On a déjà bascolé. Voilà, parce que c'est surtout le cardinal, le cardinal, le chef spirituel, il faut que c'est ma camoufle à Congo. Surtout que il y a pas de quoi, sous carrément tu es doyen de bandar. Dans ma télé biso, tu peux kuna, tu peux nous ça. On a ya babino te boya mu susuma la zube. Tu siki to pays. Donc siki to pays, tu vas noter. Dans noter, tu vas assembler des débaillés, tu vas te zambala. Bayo yo kama kambo. Wadoko yabaki kirime bakambido sinon apôtre aidi abala ya nzambe malamu ana kusana et pas aidi pour on fait les makambo donc baniko beaucoup de ça sur le papier la sur le pour relater 10 minutes ça est là ana bisi pierre malibon tu vois pas là on tient sur la sur il y a le genre OK donc attends ambinga mulai mbele abi ayuba tangia kusali haleluya unakupa mama abudule la tout na oyo za secret na suka tata bana alors nzamba ebisinga na zobino na kadebino tibo pour bosala musala ntina nzela tomiye
bien belé, mais ce qui est ça qui n'a pas de discerner, il y a pas macam. Donc nous tous on est tous les jours matin, pas d'ailleurs, on va dire sur la télévision. On va dire la Bible, il faut beaucoup de temps pour la tout ça. Je crois que pour comprendre que surtout tout le monde dans un petit peu de plaisir. Donc tout le bas qui va te béler parce que Kafuta, pasteur Soni, va te béler à pasteur Tamoloko, tous ces gens là-bas, ils vivent sur la pasteur Ronald, tu vas dire Makambo. Et aussi c'est terre, ok gauche toi tu es. La mine là va passer dans la chaîne. Merci pour ça rappel pour la drogue à l'éviter. J'espère que vous allez se retrouver. On va éviter sur on a ce pays dans le besoin, la papier. Ok, on a ce pays dans la vie, les messagers de Lisa. Pourquoi c'est dans les messagers de Lisa? Pourquoi pas les messagers de RDC? Nous allons en parler. Pour la monopolisée par le nous avons notre ami et frère. Okay. Merci beaucoup. Moi, c'est Betty Samba. Je salue sur la présence de tout le monde au bras de la parce que le savez pour le moment. L'homme de Dieu, moi, question à curiosité, Moko, il a posé. Nous avons une relative sur l'histoire. Apparemment, vous avez dit, moi, j'aime beaucoup la technologie, je maître, je dans la langue de Yanélo. Ils ont une boyambi yesu wana kuzu message wana donc comprendre que non bengami pa nzambe boyamba te mo lolenge nini batu ba combat da convaincu que bana oyoyo ba changer ba comportement na bango ya musoto ya mambi po bazali kosala deuxième question ezali lorsque bo combina papa ebina ba ici le bien utu kolobelo ko moko lobi bokoti botongi lobi ah je le vois zanganga. Excusez-moi la terme, ils ont une façon de communication. Je vais t'entendre dans l'anga à sa colibino ou non surtout dans le rôle à secret. Mais très bien sur moi, bon quand on a mon pied lorsque vous commis psychopénaillé et Jacques Némini. Donc il va délivrer boyambi Yesu, les beaucoup n'a pas sté dit là-bas. Vraiment, merci beaucoup papa, journaliste. Oui, bien que les amis soient payés, ou bien bateau, tu as une disposition de bateau sous bazana bondini koleka ye bien bayaki liboso yango moneta ba Paul ene na Antioche azaki encadré pote asala folie plus tard. Jésus-Christ a coûté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a introduit par les disciples la vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus a coûté le ministère. Je t'en toujours appelé à Nzambe. Makamozaki petete. Les Nzamba bisaki soit habité avant tout le monde a dit. Amina routine a mis en place mon tomo ko yamba bino ko c'est ce que tu veux mon tomo mais tu veux mon tata Nzamba la mo ko so to ke pai adi ndana yo Mose adi siko yo na ndenge pasoda ezala mundu ki mo bebe ngo Mose ta mo souya lobi to ke pa Mose adi na se to na be papa mo za ki soda ya balbe to ko nsi siko mundu ko na yo habe so pas Mose tata la bien. Ah, ok. Donc, les gars, ah, qui papa mon madame, ambition les symboles, le frappition, façon à voir qu'il façon à vous aller à la biso. Tant que nous loba, n'a pas de bon là. En tout cas, n'a pas. Allez, pour nous, malgré tout, tout guié. Mais après tout, pourtant, tout zone ni nanda. Zamba est confirmé dans mon biso. Si vous avez place, même ça qui nous paye. Baroboko la bino, mais pas mon toit. Confiance que c'est là qui. Donc chaque jour est pas naïf. Et puis le papa tu l'as dit pourquoi le messager de bise pourquoi messager qu'on a biso to lobaki to za messager tant on obisa message à Congo et cette époque ngeya or musala biso to sali to soyez na bise tête pour to bandaki awa kwambo kende ikwiti ijofa chikapa kananga tozongi toko kende kisangani bunya place gereza wana tolongwe tokeli Lubumbashi olozi ikasi ngujimai tozongi tibambandaka tosilisi avana kile poto parce que na poto de 34 ans les places ba belé toute ma vie na l'équipe bopona na lobby na carte sikoyo e ba mona bino bayaya bayanki
bajuja Sonia Beli bokomi koteya sango malamu na quartier bamonaki yango ndenge mingi mwa bakonti bona voilà oyeti na minda en tout cas naki difficulté ezalaki papa ya Albert azomona na yo bebisa mwana na ye sikoyo oncle nanga oyo azalaki naye na Gombe soki amoni biso azobaki ye Albert azobebisanga conflit ezakosala te ntango tokoti na chorale papa gala directeur ya chorale papa oyo ye azomona azobisa Albert ali o mais mwana mobali wana akuti na bagombe soki wapi aobebisa bato na quartier awa yo tika ye ye mpe lokwa toyebi bacamarade azobebisanga donc trouble ezalaki mpenza makasi ntango toyokutana sikoyo na Dolphe o mosu azobisa biso conseil ya bien wana ye totangeli na movenda na littéraire na ngiringeli sikoyo ntango na ye na mbinza ye siko areconnaitre nga lokola na movenda naziki moto ya desordre moto ya mobulu abinanga yo komona konfite nga bia monanga topesani bote tokomo tambola nzambe omoni nzambe ndenge asala mamu na ye mais ntango sikoyo tozwi apele ya nzambe tokomi serie zaki nga nakutaki Albert aobenda lopipi bangi azopenda mpenza kosakana te ye moto atraine na makambo wana ntango sikoyo tobongoli motema na biso tokosambela susu te totiki bangi via ba coureur de jupon bana basi parce que biso tokotaki na courant mpona koluka bana basi donc nzambe azozela biso mpona beteli solo yango te alors nzambe aki na bastratégie na ye ntango sikoyo tobongoli motema bamoni bango bana basi esili tokomema bakantine ya mai na motu tobwakila bakoko na mai kopesa mai na bandako na bango bakoko ya quartier yango mpona kokiba ntango na bisa kombo ya kiba na moninga Albert donc oponi garçon ya quartier yo komona nani ya kiba nani wakufa nani tupese surnom alors to changer comme quartier wana kiba eza en face na pa mama bakufa lo mide mama mi donc quartier ngo na kiba biso to pesa comme wana to ba yanki ya côté wana siko ko na motema na biso il frappa bato belé bato bamoni bato ba vio bazeki na desordre bato ba kibo bazeki to ça suma na moto alors tant to bandi ko annoncer ce message na cité Bodo ce que tu donnes à Kiba tu pousses dans le quartier ça permet na barrer quelque part papa nani papa ya ba Adolphe na mama na bango ba pousse ni déplace tout ça ce que mayanga na biso ba qui frapper que tu comme sérieux ba jeune ba kumgoya ne tout ça ce que yo groupe le messager ba nek bongo avec comme église du messager merci papa trésor nakoyoka yo totikala vraiment na message yango nde problème soki totali lobi obandaki na 1978 otamboli na papa na bala apparemment bobimi ebele bino bekatra message bokeli bana message bozalaki nango ezalaki mpona ekolo mpona mboka est-ce que boponaki kopesa yango na ndenge libanda ndenge tambola bien apparemment bamosusu batikalaki comme cela cité papa Sonia azali bandeko mosusu bazali batikalaki bakaboli message wana je suppose que c'est le message maintenant toyebi mpe message clairement oyo ya bino te oyo ya bino okuteli yango kaka libanda po apparemment impact nango pendant toutes ces années eza vraiment tomoni yango te tovivre yango te qu'est-ce qui a fait que bino bapesi bino message ya mboka botiki mboka boke bino nyonso libanda. Merci papa. Tant que ça nous sala awa. Faut bien vous avez une période on a dit. Là il période où t'as la ngaba avec dit. Bengi bazaki ba jeune serviteur de Dieu. Nous peut-être pas boter midi. Donc na autre solo que totamoli to sali tour ya Congo. Unaninga bien, wango kende kitu. Totamoli. Na ville à Kinshasa, totamoli l'église, na malamu à l'église pelé. Totamboli l'église union sur la ville à Kinshasa. L'église il y a l'assemblée de Dieu Moussou ya Mibiso. On peut ce message. Période où on a l'église de réveil, ils allaient être. Vous comprenez? Ils allaient dans le thème. Biso 4. Na 4 ya beaucoup de papa zana beaucoup na bato bazaki oyoka biso quand tu vas au thé ba jeune bayoka biso na biso exemple ya mutu ko la soni. Bayaki pe lokola ba jeune musu bayaki koyoka pe biso na ba musu ebele na pesi exemple baga au chef ministre na ba musu ebele ba pasteur ebele ko musu ba linga te ngamu na ba ndaka ba convancier ba papa musu ebele ba kufa ba jichi ba bashila panchi na ba tebele
te ya bana nyonso ya bamikosi tous bakotono bokoyeba bamikosi ya periode wana ebele na bango na teba baosambela na kati ya zamba chauffeur ayo tika bato na église mais église yango eza zamba bazotonganga na bachauffeur ya basolda bana bagéno bamikosi ebele bana kutu ya bamobutu mosusu ya famille na ye kutu basisi movoto bazali kaka na kati wana donc nasali mosala ebele ntango nasali mosala wana jour moko nzambe azoloba nanga na kati ya message pesa message pongi mosala mosika awa azokende libanda place ozali nakozwa avion ouf nakomi na belgique nakomi na belgique nabi nzambe tata sunganga ndenge nasala eleke nabi te nakende wapi sikoyo naa na poto yango yo nabondela un mois nake na lili réponse ezalaka te nazongi moko malili ezaki ya makasi na 1000%. nafandi na park parce que nazobisa nzambe soki oyebisinga te place na okendela okufa bakutanga ebembe rien nazongi na ndako kolo molalai na baboti nokaka na butu mabenga Daniel nandi omoni mboka wana namoni yango omoni mboka ya babrika o mboka eza Angleterre okende kuna na mama mibale ya kosala na yo okende nanga natomi na Angleterre ntango omi na Angleterre après 2 semaines namoni bato ya idps bai osala nzambe lisolo na oyo eza molai mingi bandike baolanda biso akangama nao na message. En fait, dans tout ça, message nini bino bozwaki o epesamaka avant te o pe lelo ezokabonate o bino eza particularité na bino qui est le 4 messages. Quel est ce message particulier au bino bozaka? Et là on a encore besoin que intéressant l'histoire prophétique de la RDC pour comprendre les enjeux de l'heure. Vous répétez? Interrogeons l'histoire prophétique de la RDC pour comprendre les enjeux de l'heure. Tout na mituna na ba prophétie ya mboka na biso to prendre situation ya mboka na biso siko ezali a prophétie ya kala o o ya kala nyonso tu na banana no to baniawa oyo ezali tata kimba n'est-ce pas yo to je interroger l'histoire ya tato au moins soki do pays nous na papa kimba to banda l'histoire prophétique pour comprendre makambo bien. Parce que le problème est amis, on a guerre pendant ça va, comme ça, tout ça n'est pas la mission. Papa Kimbangu, tout interroger, tout va n'a pas guerre, nous c'est ça la catia. Parce que ce n'est pas. Il faut signaler la doctrine de l'Innozaïs. Comme vous m'avez dit l'histoire, vous recommandez Papa Kimbangu. Voilà. Ça, on signale ça en tout cas. Bien que les 4 messagers, doctrine de Bango c'est Jésus-Christ, mais quand même, ils reconnaissent Papa Kimbangu étant un messager. Voilà. Ok, merci. Awa, Tata Oyo, en 1924. Un message naïe. Oui que à l'époque ceux qui m'ont tout le monde dans un message, on allait à manipuler message en gros. Bah tu peux manipuler message en gros. Bah comme les peuples manipuler message en gros à l'époque, n'a pas comment série. Mais tant que toujours dans l'histoire après on a été en Belgique. Na que ça va fuir à makambo. Na kuti mambelé. Oh tata malobaki. Dernièrement tout lundi, on est dans le Loire, sur Loire dans la Belgique. A interroger Mundele. Mundele a bimisé ma makambo ya solo au tatou sali. Mais conflit où tu as pris le makambo professeur Kimbangu. Oui. Ce qui bateau baza permet à Moussako la message. Ba comprendre le langage na bien té. Na ko komana bango ba ko komana bere. Mais bateau ba kotanga baza na molimo ya Nzambe. O baza tena esprit à prophétie. Tant bazo tant ba weba ko oyo babakisi oyo ezaya solo ba kotanga. Pour montrer à molimo ça ce qui est vrai et ce qui est faux. Tant que zotanga to kuti makamusu sana kati ya wa et pas na biso. To kuti alobi décennies bana liboso kuna pe indépendance tout après dire indépendance ya Congo. Ya mbala bi décennies bana liboso kuna bitumbe kozala makasi. Bato bakokima bakokende. Ba bilenge bakokende ta bakokenda mboka bapoto bayokola milongo mususu babosa na milongo na bango. Alobi mais Nzambe akoya ko visiter mboka ya Congo. Et tant qu'on visiter mboka ya Congo, il faut pas préparer mboka ngo ya Congo, pas préparer peuple parce que oya na ye kozala matata mingi. En résumé, c'est ça. Mokando yo na yango tant on a eu na 2000 ans.
Na Otilon, Zamba Binanga, Zonga Namboka Congo, j'ai mis ma parole dans ta bouche, va parler à mon peuple. Tant la commune envoie des papa, papa ne parle mon boutou. Dans ma solo, ton solo à la télévision, papa ne parle nous. Aïssa Metala, la pasteur, elle va se soir à la télévision pour nous. Balamoko Gana bon, Tembe Saïna Soni, avec Baninga. L'habitude que nous avons la pasteur, l'année du solo bien. Et au moment où on a place à bien. Dans cette belle mission, nous avons un millième, je ne sais pas. Donc nous avons un sécaté dans ma cabouille à la télévision. To longwe to banota la pasteur la ville à Kinshasa pour te ça on boyoka ndé ba musuba ya biso ba musuba boyi ba musuba asibiki mais comme sur la matoi je ko ko pas soni to ko mi pepa papa kinomba longwe ko te pas soni quand tu dis ça soni ma makambo ya message biso to zui ya zo television na sisi koloba a musée ko so to avec so ba musée te ba biso kan ai ba musée biwo bingate talanga na zawo ya mbisa na 82 dans le monde, je vous m'appelle, je vous un message prophétique. Au bien besoin, il y a mon dessin, na foi. Ah bon? Tu solo, tu suis ici, tu zongi, des soni, a un message en bébé, Kabila le père. Je vous dis que tu veux valider, c'est là où. Bah, même Kabila le père, message. Bah, c'est tel bateau, un message à Congo, bon, oh, bah, ça vivant, bah, vivant. Yo, on a aidé, manuscrit, les gens manuscrit. Quand je fais Kabila tête Tiabino, je fais ça à mon stade. À 2000 ans, 99, le 24 Nabutu, stade où vous venez dans le Congo Cameroun, vous venez dans ce communisme, battu. Ils ont plein qui libanda nakati na pelouse partout. Place à vendre des animaux. Voilà million na bilo. Voilà 8 millions. Na biso 4, na Sony na pasteur Moko. Biso to pesa message oyo mopimba. Kabila le père, il a fallu aller à un stade, mais le pôle a foulé les kaki, à Zonga qui n'a yé. Ils sont passés message, c'était 4 h du matin, tout ici, d'être aux zones bandam. Donc, cette histoire est connue. Na kati ya makamboyo, moni na lito introduire histoire. Alobi, na tangu mokonzi na bakonzi koya, le roi de Rome a visité Congo. Or, ça vous zuika di Fouana, au monde nzamba veut celui qui a visité Congo. Tout préparer le peuple à Congo. Tout ce peuple congolais a l'homme à Katia Mabé. Na Masumu, na Kindoki, na Moyibi, na Mabenyo surtout. Ça nous dit quand on le dit nzamba ya ko visiter. Exemple ko la koya ya suka ko wa biso to akoya ko nyata makolo. Ah, c'est quoi cela veut dire? Ce qu'on y a histoire moi qui a été la Bible. Il y a une histoire moi benga réveil des nations. Ça veut dire nzamba visiter la nation. Il y a un mouvement qui a été fait. Il y a un réveil parce que tant que bandi, cité Bodo et Boukani, il y a un réveil, ils ont visité quelque part. Ils ont visité. Ça veut dire que après si ma promesse. Dans la promesse, il a dit réveil, il y a un sakanate ou ça dans Boka. Ça veut dire que ils ont visité Boka Congo, Boka Congo au téléma pour passer un message vers les nations pour nous préparer pour l'enlèvement. Merci, parce qu'en courant de la capacité de la vérité essentielle, parce qu'on a fait ça avec nous qui nous avons dit, nous avons dit comme encore, nous avons une crise sécuritaire, on peut baser sur vraiment plus de 30 ans, on est intéressé, on peut forcément l'histoire. Fatih Félix Antoine Tshisekedi a joué beaucoup de a aussi co-signé récemment accord de principe, c'est encore un principe de loi pour la Kenya, sur les États-Unis, Matébelo a dit qu'il est un petit Mboka, un petit bosu ya Mboka, Matébelo a dit qu'il y a Ezali manière il y a kokokisha la prophétie pour le temps de récemment, je participé apôtre Dalo, dimanche, je trouve le carton sur la prière. Je dois comprendre le salement, mais par la grâce, je vais pas tomber le Congo. C'est fatigué, nous avons dit que nous avons pas le cas à définitivement. Il est aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons prophétie, on n'a pas révélation, nous avons dit que
comment ozomona makambo est-ce que ezali révélation to ezali akoti na kati ya buyeki oyo ezolobako nzambe merci papa mokanda na nzambe ezotalisa biso ke nzambe asalaki kambo soki asolana basali baprofete c'est-à-dire les gens qui sont disponibles nzambe akutaka otangi dalo dalo wana asala bana bino kino abanda koya koyoka mate ebalo ayebi koya ayebi mpe histoire oyo ati opesa biso babengani kuki soki nini kobenga soki trophée de soki kobengaka kala mingi na kati ya histoire na biso eza na parti moko nzambe abaki na mboka Congo okovivre bouleversement politique et spirituel stupéfiant. Cela veut dire sur le plan politique omona makambo ndenge na ndenge ekosala. Or soki totali tomona sur le plan politique lelo okomona ke Congo ezotraverse tempête moko boye. Mais na tempête oyo tozotraverse soki ka ozongi na kati ya message nzambe ayebi ke makambo nayebisi bino ekokisama mpona nini parce que bato bakouta mikili bakoya kotala ce que moi je vais faire. Ce que je vais faire c'est quoi? Nzambe abi na kutia mabanga ekobima modèle na modèle ebali kongo te talo obima bato bakoya ntango bakoya bopesa bango bakende kotonga économie na bango e nango économie ezali stable soki ntango wana vandi bado disere situation kozoloba awa abi me nzambe apesi minere satana mpe akroise maboko te parce que nzambe atie na makambo nyonso ekoya bitube ekoya nzala pasi meka biso banda oloba soki otumbi bato nzambe malamu toloba makambo bagere oyo gere ezaki nanu te alors biloko nyonso wana ntango esalemi nzambe sikoyo il faut kokisa yango mais alobi mpona kokisa yango tala eloko ekosalema bokomona trouble na kati ya baeglise trouble na kati ya politique ça veut dire bouleversement lelo so tala na kati ya baeglise baeglise aloku te bote boye ya solo mpe eza na kati moto ayebi ya solo na ya lokuta kaka nzambe orisque que tu as peut-être yo alokuta yo azalokuta te donc totikeli nzambe tant tozoka côté politique. Pourquoi politique? Il faut jouer rôle na kati ya mambo ya Congo lelo zotala choix ya Congo na livre oyo nana fita koloba te okosoto koloba ngo nazala ba mikanda ebele ya bato oyo plus de 12 nations na 12 nations différents ya mokili mobimba bato na bango bazwi ba prophétie ya Congo ya Amérique ya Suisse Afrique du Sud kutu oyebi histoire ya Mandela ye na 2001 akomi bato me yo tata mokolo yosala nini yango alobi boye alobi l'histoire rencontre l'histoire ke bato moko bamage baza kokende kotala kolanda étoile mpo bamona mwana oyo ayaki na salu ya mokili nga mpe na ye na Congo na olanda étoile mpo na salu ya Afrique eza Congo oza exemple moko na pesi pour l'enseigner baprophétie nyonso oyo eza ebele ezala dalo ndenge alobi tout mpo nga naza nango ebele etondi awa vokolaki satan akokanga maboko na ye non satan akokanga maboko te akotia trouble na kati ya mboka Congo akoutilize bato modèle na modèle ozo comprendre bajuif bango moko baye na 1980 bacopa na nzambe alamu balobi bapesi prophétie na bango baye na Cape Town bapesi prophétie ya Congo dis-moi nation ndenge nini c'est un mystère lokolo toza mystère il faut biso bacongolais tous se comporter comme bato moko baya différent par rapport à d'autres nations tokoki kosala te nde bango bakosala te tokoki kose comporter bango bakose comporter te il faut toyeba elo il faut tosala lelo je viens nazoya na motuna ya makambo esali na doa nazona exemple moko Trump akomi président n'est-ce pas asali mandat na ye akei Trump babandi koakize ye nga na vandi na otala tv naza na Londres nazotala tala boye asalaka boye tala boye basi tala boye tala boye bazotambisa koto oyo apesi candidature na ye anta lisasi olebete na lisu ebeti awa Trump akomi président. Or, les lois na ba nation, na ba parti politique, nous faisons la tendance ya bonzambe. Ba nous faisons la tendance ya bonzambe te. To ko benga na bango te. Ba nyo se pasana kati ya muki. Mais sikoyo, tango yé Trump azui pouvoir na ye. Bala moko abandi chapitre. Soko tali o mona ke
parti na bango eza na croyance na bonzambe po nga sona nokota na mozido na relaxo parti na bomba kambo isala na bonzambe sikoyo na ndenge ayi kokota na makambo yo ti na makambo Kongo alati yango est-ce que ko yibisa biso te ke nzambe asima makambo yo parce que au retour ngai par exemple retour na Tshisekedi a comme place à Zaliwan soko landi au mona pe Tshisekedi a muto kwa ba ala berere na ye mais ndal landi pe vie na ye ya bonzambe na ndenge ba professeur bimele na Ghana ba tudenge na ndenge ngai yanga na nyoko lobate o ngaza basolanga pona ye muto za biso mbeto vanda use na za jarte tala boy na linki vantar wana Tshisekedi oyo ah voilà ba minere oyo atekeli bango mpona sécurité na question na prophétie professeur na biso yanga te prophétie na eza ebele pene ya kibango bato prophétie na bato ozokoloba baolanda biso mokoleboka ateki bokonzi ya mboka kite ya mboka mpona koluka babie na ye sécurité na ye kasi na prophétie na biso situation ezalaki elasi ateki yango to eza mpona mabanga topesa bapaya donc ça revient à ce que tu vas demander donc ndenge bokonzi ya mboka apesi mabanga eza na kati ya prophétie non je suis ce mot là c'est la pesi eza na kati ya prophétie pour la ngana ya kadi ya lobi c'est là attends laissez l'homme de Dieu tika Nzambe alobi ke mboka na bino kozala mabanga ya mutuya est-ce que biso tozana industrie moko ya ko changer mabanga po mabanga ko ebimi ezaka moko te monsieur zobote belezo ya ekoya ebele yebali kumbote selon prophétie siko biloko nyonso to wana lakisanga industrie biso totoni na bango ça c'est de deux benemi na biso tozali na complot mondial nga na uti na Europe nasali bamarche na bafoto ebele ya bamarche nga moko na bongisi bamarche nga moko nasangoli ya bato ya IDPS baparti ebele na Angleterre naki président l'église de réveil kuna naki vice président ya communauté congolaise tosali bamarche ya modèle nyonso to baminga na parlement c'est combien de fois tozwa réponse ezala attends yo lingo yebaki pesa banzela naloba ok zala attends un peu tozwi solution te na makambo nyonso tokenda kosala sikoyo Tshisekedi azwi pouvoir ntango azwi pouvoir akoti complot mondial guerre wana ezaki Rwanda te ezaki France na Union européenne guerre wana ekoko kosila te je vous dis la vérité parce que baarme bagrande puissance nyonso tona baza nango bokaki Hongrie akoti na kati ya makambo bapays nyonso akoti na kati ya makambo IRSS aya akoti tolobi IRSS vraiment mikolo oyo IRSS asali rien Chine aye tolobi Chine ndenge aye Chine azwi badrone azotekela barwanda azotekela congolais yebisaka sika sikoyo osomona te ke congolais azomi basusu te na biso na bino tofingi Tshisekedi na biso na bino tobi n'importe quoi finalement Tshisekedi baluki habite na tourné na Amérique lera tourné na Amérique azwi tata wana biso tomoni place oyo Tshisekedi azoteka minere po abrade yango te ngana kina poto na ba journal musu bakomi awa ndenge Kabila ateki mabele ya Congo forêt ya Congo na kolukango na lukanga ina kolapso ya wateki attends nazo na prophétie na nous surtout wana tamu bato bazwa ba prophétie bato basambelaka tozozonga sima ata ya kasavu bo alobi yango ko bwana tante ya kopesa nzela ko expliquer yango na prophétie za malobi na mikolo yango po mabange ko bima ndenge na ndenge bato bakoya oyo kotala makambo na osala na mboka Congo na place baya na ndenge bien babomi plus de 15 millions de personnes mais bato oyo baye sikoyo baye kotala mongosa na kati ya Congo pasi ya Congo bamoni yango ngapi na olanda eta bino bine bolanda nazolanda ndenge tata wana makambo ngo simila motema na ye ata yo moko surtout humainement tozomona te ke mutu wana
nzambe akozala mpe na nsima na ye malgré azalaka mabe malgré aza na désordre nzambe akozala zongisi kaka mpona sauve congo na makambo oyo. La prophétie était exacte. Je demande encore avant que ça devienne. Dans votre prophétie, tout ce qui est-ce qu'ils allaient figurer dans la prophétie? Est-ce que Félix, c'est ce qui est comme ça trompe? Est-ce qu'ils allaient nana moni trompe te ngana moni Tshisekedi te mais nzambe a eu pouvoir ya Congo et okambama na bana ya nzambe ntango Tshisekedi avance au pouvoir mundimi musali ya nzambe mwana na nzambe oye ngana kutana Tshisekedi na Belgique Kabila yo somona place Kabila dans mon nzambe 15 millions bato bakufi na Congo. Tu n'as pas vu ça? Merci. D'accord. Ok. Parce que tu vois comment on a souka, bah on s'est habitué déjà si na niveau à région mais tout me rend compliqué muké na o YouTube bisa tuna mona yo awa. Olobi ata mukolo moko te oyoka kombo ya nzambe na mona kwa Kabila. Maintenant me ko sunga o muké Kabila zaki parmi bakonzi ya mboka oyo tomonaka mpe à l'époque asangisaka badeni mesi asangisaki bagénéral Soni Kafuta abengisaki bango ebele mpona kokomisa bango bomoko mpona kosalaki Congo ekende mpe liboso notamment tomonaki président actuel na kozwaki bokonzi na ye mpe ayebaki kodelie mboka na biso epai ya nzambe mpona sukisa passage na yo na émission na biso bato bakolanda yo basi nayebi koloba kotala bible bike koyeba nzete na mbuma na yango pendant qu'on tuait les gens au Congo biso tosala marche na poto en plein hiver voilà lui soit ce qui mwana na nzambe akoki kointervenir po te baboma peuple congolais te babomi mpenza bakati maboko ngai namona na poto batimoli mabulu bato batimoli esili bato bakoti bazipi bango mabele makambo nyonso wana celui qui était là ngai naye kopesa message oyo ozalanga na maboko na baninga na stade tosilisi stade mpo nazonga na poto message ya Congo toloba yango naza na film wana soki na YouTube obeti bakombo na nga nyonso oyebi ekobemombo nango na kati nakomi na njini tokomi na njini bakangenga na aéroport mwasi nanga azotomboka bino bokange mpo na nini asali nini bomonaki te message ezaki en direct na télévision soni areleyaki yango te bala moko mutu moko aye ayebisi na lito mama sambela makasi namoni mwasi tanga kombi mutu après atomoli mutu ne ayebisi na mose zwa carte na yo ya bapaster ya Angleterre pesa nano bato wana tosi tovandi 1 heure du temps baninga misato baye kotikanga kroyaki biso tokei bavandisi nga sikota mwasi na lobi nini wana nazwi carte bakome ministre United Kingdom Royaume-Uni nazwi carte na pesi bazwi carte bakei nango à peu près 40 minutes eyo ezokisili voilà basoda bato ya aéroport bayati civil sécurité voilà nazongi na ke mpo nalakisa yo ke amotema mabe Kabila parce que amoni mboka oyo bayambi ye bapesi tout mais il était à la base ya bassassinat ya koboma ndeko na biso tungulu auti na Belgique ayi na mboka oyo baboma ye Kapangala soki nani baboma ye bato ebele sous gouvernance na ye attends un peu bato bayera baye kosala batelemi bakomarché na liberté tomona batire bango na masasi bazoboma bango bino moko oyo makambo wana bona mbongo te obokotela moto bozala juste yango mpe na ngai nazala juste voilà ngai ntango naye na kati ya mboka oyo avant naye na kati ya mboka oyo nayebi Tshisekedi naopetele mbonda te non talaka etoyi makambo oyo depuis 1978 jour bakodedie Congo na stade batangi message ya Kimbangu yango batangaki ya mibale ezaki ya biso mais jour baotanga message wana navana na kati ya ndako bazwanga teke papa pasteur musée bino mpe kozwaki message oyo yaka peut-être loba naloba te toa na kati ya mboka oyo effort nini gouvernement ya mboka oyo asala parce que tozwa message oyo na kati nango nyonso to ezoleka na kati ya mboka to eza na kati ya message oyo ozo comprendre bobenga bakati messager baye baloba message oyo baloba te docteur banini mpona kosukisa Tshisekedi bandeko nana mingi oloba 47 ans ya kosala nzambe eza ebele
Tshisekedi ya de père à Londres. Toyambié ngana ki président. Toyambié to sili sima yanga di soki di conférence d'ailleurs, un président ngana ina mona yo bona mona yo. Viens en Belgique. Nazo train na la Belgique. Quand on a en Belgique, ba bina ngazate. Azate ouais. OK. Cousin na ya bisinga bige. Na ça. Ça c'est juste de minutes. OK. Cousin na ya bisinga à l'ancienne église de Bisso. La Belgique. Mais pourquoi papa Zate? Est-ce que Olibisanga Félix a koya na ndako te bosolo. Comme ça oui c'est makambo le nom sa papa. Makambo na yeba sa papa, livre aussi na maboko. Prophétie à Congo. Na komi na vandi. Parce que qui tu connais la journaliste moko mo na ngo micro du pasteur Bobo. Yem ta accompagner kinga. To vandi ici les pas cousin ya ba président. Mon président. Les wana za frère. Aye to vandi na suka mesa na suka mesa. Na pesa message oyo obima na silisi. Tant on a silisi, bien. Na wisa papa na maman Marthe ba bolo bilanga. Tant on bien zela. Journaliste au micro du pasteur Bobo et Sina Bino, papa. Aujourd'hui on a dit que makambo yo ezali ya papa te, ezali ya mwana. La pena misu bange fuma bila bi ah. Donc makambo yo ezali ya papa te, ezali ya mwana. Bana jour wana ezali makambo yo. Bana jour wana vision ya hotel makambo change. Question sur à tout le monde. Chef de l'État, il est en train avec le pasteur, pasteur, quel est le rapport par rapport au la ligne en mouvement du solo. Oui, dit rôle de pasteur, l'Ancien Testament, de prophète, va jouer auprès de l'idée de l'époque. Parce que quoi cadrer bango, na tulia malamu, ko isa onde les ambalingi tout en monde. Lelo nzambe assister basal nzambe. Ya modèle na modèle. Rôle nini pour yo zotona ngapi la mituni oh église a un rôle prophétique à jouer dans une nation ozo comprendre pas tout na motuna prophétie ni nzamba lobby qu'est-ce que Dieu dit maintenant net na so motuni ngale OK na sai 34 ans en Angleterre jour un na message nzamba na stop zonga na Congo que ne sa peuple ya Congo lo la papier peint kala acha sika va préparer mon peuple ya mona tika Angleterre na zongi na ina kata mboko siko bango ba pasteur ba za kwa le président et là on est basé là na contre bango te so ko moni ko za na message te benga bato ba za na message baloba na ça contre te mais na koza la bonne sens que so ba nomé yo okokisi osali musala na yo te ba bana ko tshona nzambe pa critiquer nzambe il faut se l'assurer ce qui yo pasteur osali pour la politique. Pense à la politique. Je suis sûr qu'il ne pas remplir la mission. Na yebite ponga na coach en profondeur ta boye ba pendant 6 ans. Basel Nzambe sur 10% ko ba coach na politique à Congo na basi 3% de basali quand même musala. Le reste basali te. Basali ninge longomba te parce que il a fallu pas jouer rôle na bango auprès ya mokonzi mboka ba jouer rôle na bango tant que pasteur na makambo za na kati mboka. La plupart, je dis bien l'argent. Ok, pour ça, merci. Donc, on est à ce cas vraiment, tu as une chose, mais tu vois, le message au Mokmikolo et Zoya, je crois que c'est le 16. Quel est le vrai message que vous allez apporter? Mukanda Oyo apparemment, pour avoir le livre Oyo Bakoki Kozoya Mowafi, pour atteindre un message que vous avez en détail. Mais Oyo Yozana le message pour nous. Parce que vous avez 5 ans pour aller à Yesu. Est-ce que en 2 minutes, 1 minute, est-ce que vous pouvez parler aux enfants de Dieu de Jésus-Christ? Ah, Yesu Ndenzela, Yesu Ndebobo, Yesu Ndélobiko. Vous comprenez, papa? Sans Yesu Massia, c'est là où vous êtes. Pour nous sauver, pour nous, vous avez besoin de Yesu. Oui, vous savez, vous savez, parce que c'est un rôle que vous jouez. Vous comprenez? La nation est belle, parce que crise. Les États-Unis, na kaimo bibao. Vous avez pas besoin de crise, non? Azo crise, côté munduki, côté yonzambe. Vous comprenez? Ndenge moko pe biso. Il faut que et on to sangani auto sali journée, auto sala 3 jours. To sala mona ba soda, yaka aumônerie yaka chachi, na aumônerie générale ya RDC. OK. To sala na bango, na misala na palais du peuple. Je dois préciser une date. Le 16, le 17 le 18, la palais du peuple, août, na mois oui.
nde place tozali tokobenga bino nyonso koya à partir de 14h chaque jour 14h 3 jours donc boya bolongwaka mwa avant bandeko na nga po boya tout parce que embouteillage ezali mingi. Ça sera organisé dans la même lieu, est-ce que vous avez la collaboration avec le pasteur Moussoussou, l'église Moussoussou, que vous avez pile mot spécial, n'a pas pu le l'invitation à Bishop Ngoyo, comme Boy. Église à messager en collaboration dans cette intercession pour les nations, et le monde Zamba Tchaka na monté en sala, tout ça là bas centre d'intercession pour accompagner crise oyo. Il y a des églises différentes tout ça là. Cette intercession église à les messagers, église corps de Christ, na aumônerie, il y a qu'un church, na aumônerie générale. Là qui baka aumônerie nous surtout ya, où ils allaient on a vu la Kinshasa. Donc au sangana bango, ici comme moko, qu'on a organisé milulu ya Congo. Oyo temba lobi, peuple congolais, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour vivre ta destinée prophétique. Alors, destinée à Congo, ils ont bande comme laïningi, ils ont belé dans autour. Pour tout vivre ma camion surtout, il faut tout préparer le peuple. Et on a tout bien ici bango, bah pas yoka, dès que tout se préparer. À Israël, quand on a dit que Bobby Manaji pour une terre promise, bah comment on a Jourdain, na Gilgal. Hein? Ah ouais. Tout ce que tout, nous sommes les amis. Oh tete, maman les a été papa. Vous avez l'assurance. Et on te bien si parce que nous sommes baillés, tout bien c'est bien nous, bah la messager place vous allez partout. Boya tobenga sa corps de Christ basali ya nzambe batundenge na ndenge boya koyoka makambo oyo basali ya nzambe ba ministre ba médecin tous ces gens là oyo balingi basala musala na Congo ba soutenir Congo bayoka makambo oyo tomba koyoka ngo tokiba ne tokukamba Congo na biso pour Congo direct Congo zali choix ya bato ya nzambe voilà tobengi bino to inviter bino ba journaliste nyos ezala RTNC ezala wapi bino moko bato YouTube tout to inviter bino boya vraiment pour te tant que vous êtes au Yogi, c'est tout ça, mais la merci. Comme là, je l'ai dit, moi, mon Dieu, je vais te citer. Pourquoi les sapins ne sont pas aux aux prophètes et qui sont là, aux ah, papa. Vous avez du Congolais, vous avez Moussa Nzambe. Surtout, au monde isso é como isso é como sou muito como na depender da gente e foi que sai a isso ali que foi na isso do lado da gente então se isso for diálogo quando for para tocar passando eu sabe uma coisa boa agora est-ce que tu as mon confort qui est dialogue merci. Merci pour l'encontre pour moi c'est payant. Na comme na mboko na yé. Tata mokonza ya baba na palais de la nation. Embi France, ngamo wo mu Angleterre. Tana sisi ko baba kamona zakina. Na silisi. Na ndoke ndoka benga. Pasteur Dani s'il vous plaît. Na baluki na zone qui place à Zalaki. Aïbsinga bi fona mona photo solo là. Mon noloki jona zaki mu kekaka. Na zumbe mona pesi. Na bia ko mona nga. Ti le longo lingati. Qu'est-ce que j'ai lui dire? Na kina manga mo epelé ya ko yebisa yi. Mais biso na ndenge nzaba benga biso to beta atango te. Ono président benga so benga te okufa te. Naza kuna te. Mais nous tolinga mutuna ke soki okuta na ye. En tout cas, na ko yebise makambo yo na ko koloba wati. Et puis soka tolinga même. Olobini ne pona makambo yo leka. Na ko yebise ko kendete. Ko sala ya moté. Otuna nga pourquoi? Biso basali na Nzambe catholique chrétien. À moins catholique a kosa biso mais c'est l'église ya ba Christo. Dès Chroniques 7:14, je le dis bon. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, je guérirai sa nation. Cela veut dire. Et c'est converti. Parce que c'est converti. On a des fois tout à tout. Ouais. Et c'est converti. Et c'est converti. On peut s'humilier, on peut prier. S'humilier, ils sont en humanité. Et ça voilà. Donc on a s'humilier, ça se convertir tout dans la carte. Ce qu'on y a biso, Église catholique,
na ba mususu nyonso to wana ba comprendre que mission ya crise ya nation ya makambo ya réconciliation avec toute une nation pendant la crise mission ne pesemeli politique était pesemeli na l'église kabo kwa nini église nem to la capacité ya ko changer mutu ya ko transformer ba voleur ya ba député ba voleur ya ba ministre ya ba tundenge na ndenge aza capacité wana ana pouvoir wana ba pesa on a l'état biso ne faut tout ça musala les internes tant que ici ah donc de moi ça na kati mto tinda yiba abimi akena iso akota boloko ba bemba bilo ba bible donc biso ne faut tout ça musala wana so catholique as église ya nzambe na ko challenge ye tata ko moni abe chole aye na Londres ngana président vice président communauté to yambi ya pesa discours na yazo se rappeler na ruba ba combattant ba côté pour beta et to zuye to be bomba ye to vandi na tulinga yo moni biso to benga makina makambo e bona bona so que église catholique ayo asala makambo fait to vu Christ abana nyari ponanga vous comprenez papa donc église catholique ana part na yi tout le monde biso les quatre messagers de Binza to route une église catholique malula histoire na biso ezoba prophétie nyo surtout ya Congo na situation za na kati ya prophétie pour le nini catholique alo bakao parce que tous les anakati vous comprenez pour mon soeur route na mosidote et bien c'est le libaba donc dans ce que l'on a dit que biso to sala musala wana to sangana papa butanga premier roi lobike musala nzambe ko ne Élysée aya kutila mboka moko na Jéricho muka ngizaki modi sikutanga komi ya zo mona ta moni muka okto bansen de la ville ba yebse mboka nguza bololo ba isa bololo tout ça yo zo mona une ville cosmopolite c'est quoi ça ba mko surtout hein atuli bango source des awa verset source za kuna boila nga sen ba ile sen boila nga mu ile mu cela veut dire les anciens de la ville basali symbiose ya connaissance na bango na ya ancien na ya Élysée prophète basangisi boyebi na bango po ba sauver nation na bango catholique église de réveil mission so pas ça penza batu ya nzambe pourquoi pas constater parce que la maladie est là il faut les guérir maladie les guérir na ba discours politique parce que ba agenda caché c'est belé na kati vous comprenez Union européenne ça na kati moi je dis beaucoup papa ba makambo ibele ça la histoire wana dubati kana makambo wana église a sa charger na atika mambo biso na 5 ans non o ezambo comme za laïque batutu bazana droit ya makambo vous comprenez ko se tombe ça moi président a s'hazardé té avec Satan a été na makambo wana église a joué rôle laïque prophétique voilà voilà l'autre lamba qui pona bino apôtre Daniel Musumbu Kofi azali l'un des 4 messagers oyo zambe na bana yote na bana atila ki bon maloba pesa ki bon c'est quoi na boko Congo c'est pour cela tu as mal qui est pas venu na maloba parce que congolais nous surtout dans le démocratique du Congo azali na droit ya parole et na droit de l'information parce que l'information est garantie na constitution na biso après si il y a information après si il y a maloba mais parce que vous voyez que moi pose tika ni bino moi pose te motika yo ba motika continue mais ba ke te venir moi moi ngoma moi parce que tu sur moi suki ya parce que ni sina moi boka geti samba libre Africa parce que moi boka Choukran, trésor beauté, sans oublier que si on se trouve qui a vitrine, la régie, et puis mon avocat Franck Nemo, qui là supervisé, coordonné l'émission sans oublier la caméra, tout aussi Zouzi, une beauté, tout aussi Zico, création, Zico, toujours, une beauté, il y a moi, la destinée prophétique de la République démocratique du Congo, de pays construit en Congo, la manie référence. Pourquoi vous avez moi le pasteur numéro de téléphone de Congo,
Donc pas de problème à vous émission na la chaîne EPV, sans oublier à Kinshasa, Central TV et surtout dans les nous allons revenir la prochaine fois pour parler avec nous et aussi avec la religion parce que je connais bien la religion et j'aime pas ici à moi. Parce que peut-être que nous allons signer, c'est la pasteur qui sera ça, nous allons signer pour nous mouvement de pour cela, nous reprenons congé. Restez scotchés sur nos antennes. On se verra la prochaine. Ciao. Merci. Merci.